Est-ce que vous accompagnez puis l'école de Kinshasa? Pour tension des alliés. Tension des alliés, des makamamo de Kendeli. Pour nous, un conseil à quitter. Les tensions des alliés. Les tensions des alliés. Les même à niveau famille, pour nous, en tout cas, pour nous, à quitter. Ce qui peut-être dans ça voyage, je me suis accueilli, à la place Bakunda qui est. Pour na bana là au moins que accompagner corps en tout moment na poto ko leka pe basi bato bayo ka pe basi mbie pété mais lakini ba obeta lakini ba ko beta parce que lakini awa so mila bien protéger muto apusa pembeni te mais lakini même atabo le police ngoya donc tu veux ça ça. L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Alors, quand elle nous conseille dans ça, nous sommes des artistes. Toujours à ma tante au sérieux. Toujours à ma tante au sérieux. Tant que tu as confié, c'est pas le moment où ça va black. Et là, constant sur la salle qui malgré toi la poto, mais maintenant on est là qui a biso artiste. Tu comprends bien maintenant 6 heures. Enfin. Mais ma grande surprise samedi on a tout comment à 4 heures tout le monde a moqué. C'est là samedi peut-être dimanche on peut voir ça. Tu comprends bien la bébé de sucre. Autour de ça. Là, on a combien de mutations. Ce qui est la président m'imité. Mais il y a une place que là, parce que dans la place matin, les acquis, master, azaki na boulot. Oh, c'était prévu. Hier, quand ça n'a pas le président Mimi, hier, à Siti Boulaye parlait, hier, aux Zonga Kuna. L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Mais l'organisation pour Nini, au quotidien. Normalement, c'est vrai que ils ont musique, mais normalement, il y a qui vous fait quand même au quotidien pour Nini. Mon boy. Comment on a l'organisation? Tu as une miniature. Tu as une miniature. Pardon. Là, la jambe, là, il va même là, la défausse. Pardon. Donc, en fait, à Babylone, comment on peut parce que je bon, ça m'a pas si. Et ça m'a donc ça m'a pas parce que au fait, au moins Johnny, et ça c'est que tu bêta là c'est que accessoire. Au moins Johnny, son un tournage 8 heures. Johnny c'était 30 ans. Ponctuel. À quoi il y a pédo à Fanny, tu composes la bactérie. Ce qui pas de ça déplacement, il y a un moment. Je vais t'en avoir tout le monde. Je vais t'en avoir tout le monde. Je vais t'en avoir une heure de temps. Je vais t'en avoir une heure de temps. Aïe. Absolument, il y a un moment. Ça va rapide, ça va rapide. Nana coupe mon bout. Tu as un moment d'endengue wana. On va libérer avant de boire. Ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikalaka kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke azalaka muninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie
Papi Gene tolobela vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Papi Gene tolobela vie. Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobela vie. Solas Cantus Papi Gene omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbote na bino partout, bo kolanda biso, boye na tolobela vie officielle. Voilà, merci na bino nyoso, merci na confiance. Bolingo bozaka nango à travers biso bandeko ya bino. Toza toujours kolela. Ngape naza kolela lisusu. Moninga na Washington abungisi mwana na ye ya liboso, Yannick. Washington, courage, 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 courage. Voilà. Et merci na grande équipe à tolobela vie. Ngai nde naza boye programme na ngeza que dans la Suisse, après Suisse dans na Munich, voilà, après Munich tozo luka ba partenaire batamuté malam n'habité bazara tout bazara souhaiter vraiment partenaire vraiment dans la besoin na bino boye ça biso sala boye biso pe mo pito senga ba demande te demande na ngeza na luka partenaire moko ba partenaire o ba ulinga penza tout de travail na bango neti makambo janifa yoyo. Nous avons un partenaire qui a billet aller-retour Kinshasa. Juste pour 10 ou 15 jours. Kaka. Nous avons billet aller-retour. Vraiment, nous avons monté à Malam. Nous avons lancé appel. Partenaire, nous avons monté à Malam. Nous avons billet. Et puis, nous avons monté mes partenaires. Après, nous avons travaillé. Voilà. Donc, nous avons Yamba. Fiotingoma. Fiotingoma. Nicole Belé, hein. Je te dis, c'est Nazali. Nazali. Boni. Ça va? Ah, voilà, je dis bien. Très bien. Yo ça va on va la Suède. En Suède. En Suède. Tout juste dans Gothenburg. Ah, on va vient dans moi là, on a vu les qui a vu facile faillite. Ah, vient sur tarif. Il vient de Stockholm, je crois. Ah, je crois, ouais. Moi, si c'est un absent à Didi. Ah bon? Didi, voilà. Alors, na yeto kuta na yo tomeka kosolo. Il faut voir moi bon qui est bon dans mon ami. Voilà. Alors, na yeto kuta na tomeka kosolo là. Et na vu que voyage de l'équipe bien, famille ça va. Très bien, famille ça va. Tant que j'ai eu avion, on s'est déplacé au commune à. Combien de heures là? 2h20 minutes. Ok. Ah, donc c'est pas loin. Mais la voiture est là avec moi, la pause. Au cours on va aller à 5h. Comme il Paris, il est à 5h. Ok. Alors, effectivement, moi, silence, moi, moulaï, artistiquement, moi, silence, moulaï, bon année. En fait, silence, c'est vraiment du pénalisa là. On a photo, pas boulot, banini. Mais ce qui n'a qu'à Kinshasa,
nasali soki so basollicite nga nasali na niveau ya poto en tout cas yo moyebika oza mwana poto esi bulo nalobi mosala oyo ya bino oyo eza malamu kosala yango awa na poto to osala na Kinshasa. Bon, normalement soki na part na ngai ezo dépendre na milieu te. Tout ça on a dit ça, tout ça on a poto ezo dépendre ça comme ça là. Mais pour na ngai kini eza mieux parce que tout mesani kuna. Na poto a occupation comme un peu parce que nous avions essayé une fois ya ça la peu théâtre et comme qui ngana uti souhaite na ye tournage bâti elle surtout les équipes na été bâti tournage tout coûte en 12 heures mais tout banda tournage 22 heures pour mutu na muta ou ta kayu ça moyen bon alors na poto bena un avantage. Donc quelque part ne pas rappelle mon cimetière il y a Baptiste. Quelque part. Cimetière c'est trop dur. Et là cimetière c'est parce que on a pas tout mutaza occupé. Surtout plutôt tu as là mon quoi approprié en tout cas c'est un peu difficile. On a qu'une si quoi ils allaient que non sur le tournage tu démarrer caméra à 8 heures facilement. Ça manque à faire tout là. Bon, on les a plus musala na biso. Voilà. Il y a plus musala na biso. Mais awa pour nanga awa communique na deuxième position. Ceux qui n'ont eu occasion. Parce que na kenda musala na musala 7 heures juste. 16 heures. C'est ici. Là nous avons parlé et puis ça on a que le canal pour tout ça musala. OK. Alors groupe sans souci kufa penda. Non, groupe sans souci ça. Et ça. Na kineza. Et ça là. Et ça là. Et ça bon TV. Ah bon? Bah ça va. Non, c'est la leader. Et ça là le bosso pour de chasse. Il y a sans souci article là ka ni mais siko et comment mboshilo nasir. Mboshilo. Ah OK. Yo okotaka nzonzing ezanga ndenge ni pokota nzonzing. Okota ngo zanga na groupe sans souci non? Non. Erwan si tolongo groupe sans souci. OK. Tolongo groupe sans souci ngai via di muzuri na tito. Tolongo groupe sans souci to sali bafana théâtre. Ouais. Après bafana théâtre titi ngana yo longa bafana théâtre. On a moi ba incompréhension ka na longwe ne o sa groupe nanga. Na sali tellement la lumière de l'éternel. La cotisco sur la bonzambe. Lakini la lumière de l'éternel ti moi ba des heures ça les entre ngana zaki président liboso atikeli au sur le groupe sur le groupe yo lo wala atikeli au chef et na lona oh pour moi ba petit bakoli ba petit be bazaki capable aussi mo nzoto oh pour les affaires à Likonda non affaire à Likonda té en fait j'ai donné la chance à tout le monde. Mais il y a quelque chose événement mo boye to tourner na petit. Na zo partenaire mo boye. Biso tourner na petit comme partenaire wa imda na bisambo. Abendi ba petit ba ke montage. Abendi bango ba ke ba filmer biloko mususu onga na yebité. Alors ba montango. Na fa na TV pour la moni. Mais pièce biloko onga na yebité ko tina tuna petit bo petit. Alors oui bon est-ce que na epsi bango na moni ba débordé ba langage komi ko nga pardon na ko kabilo côté na bien alors ko bomoni bokoki bokende atika ba après na yo sala munduki groupe munduki groupe wana nga moko siko ouais munduki siko yaki mingi na TVT il a plus na nzanzi ouais mais le groupe sans souci le moi quoi exact c'était incompréhension. Il y avait on avait vu S. Il y avait S. Donc à Bengana Ibsonde. Ah bon? Ah oui, on a été le sud. Donc en fait c'est une histoire moko tout est tournage. Vie à kepe comme ça matériel, mais matériel à kepe ça beti ba
les à côté na ye titi aye retard abengi biso ke non ngaza chargé de discipline on a fait beau si Maïnga fait Maïnga qui directeur artistique beau pendant acteur beau pendant acteur jour on a tourné et ça là qui jeudi beau pendant acteur ba ya vendredi entre temps biso siko so to tourner jeudi vendredi ezaki ba cop na biso moto zo kende bon tu ka zo biso à pied levé et go tisi discussion ya ye les services Maïnga non de préférence yo ko yaka fanisa ba acteur aina fanisi biso écoute moi incompréhension ah tito tout monde ça ya na olomba utito wana bengi mingi ya na yete mais donc ah fona loba o muto oloba te tangu ya pesi proposition ya bi muto oloba te vs ya ngai fona loba ya ngai fona loba ya oloba nini oh non tous aussi ko biso to ya ka répétition lundi mardi mercredi jeudi to tourner tout ça temps plein vendredi à jour na tout ça repos aussi ko to ya sur vendredi au sani va fâcher bima ya bima wana lukila wana te lukila te wana siko na rukozi c'est quoi wana c'est le lukila tito bima bola na tito bibanda double but parce que bana ba bimi classe but wa mona ici net bo tourner vérité tito kuna montre longue sac na ya tournage kuna bolo kola to bana okanga manga tito bagi to lokoti ba biloko c'est kungana via dit to accompagner ki tito pour te réconforter quand même moral to longo to benga to kene pour to longate le blanc de tournage le va vous kende na isto allez va kende kolonga ça bon je potable na yeb na potable na nzunzi mi ten vs bon moni ba vie ezaki un peu difficile aux oreilles bien nzunzi donc ba on va tchasi au caché likono ouais en fait ngasi ko likamba nzunzi ezalaka na o travailler na yo producteur là na c'est groupe nanga munduki te bon munduki amona comme ezali boso la lumière de l'éternel après na yo producteur a changé comme na bosa na kombo mais boya na yo producteur Edo Amani amona fana na Londres ayepe to signer à papier to ba ni boulot to ça ni film ka moko ayina mo poto wana major aosala ba film na ba dadi na ba vintaka la bango bazaki siko ba to ba travailler na bango to na ba bilali ngasi ko na travailler na Edo Amani sikoyo le quoi ba koma bien major de aye le quoi ba Edo azaki soki aye na aye ki na sel film aye poto pour na au fait Edo a découvert nga comment atindi film e basala apisi pa mindondo mindondo bapisi manuscrit asoli na batito tito abi mutu akokoma be mpona groupe na biso bato osalaki nga na nakoma ba film topesa fioti aodecortika yango bien bapisi ngai mindondo abenga to travailler pièce wana to présenter un producteur to tourner na ye asepeli nanga sikoyo a proposé na sikoyo tosala deuxième part mon premier partie là tosalaki comme nazaki concerné te afuta inga bien te parce que na budget na nazalaki te apesi nga to juste nga nazwi abina osepeli nango yango opesi nga te nakenda nanga te ekimarka ye alobi sikoyo tosala suite nango na suite nango nde sikoyo apesa inga bien à partir de là a proposé ou à pièce tout ça qui est y c'est quoi a proposé ce que à sa producteur na biso toujours comme producteur mais il y a beaucoup de gambilinga après des major a eu découvrir n'est pas Edo na problème on a zalaka nango producteur a na poto na ABC que notre problème na zanango ya go boye pour satisfaire nga ezo ki mo retard na bimesi ko major na kini le kola na découvert major déjà na Edo
séance moko totravaillaka na propose major ta problème naza nango boye major abinanga bon nazokoyede yo mais boulot yango oyo soki olingi ayedenga tosali mpe baboulot na baboulot tosali na major na me retrouve na mwa mbongo bien major aye poto edo atomboki nanango edo tokatisi kokontra ce que bondozo ba retour ndenge nini so bosali na bino plan esili producteur aye nango na mikisi ko bondozo ba retour ndenge nini là botourné apesi bakache na bino teme un retour que eloko esali succès oui eloko esali succès bon baretour eza kaka ndenge coup de fil oleka sikoyo ape sikoyo batelefone bayo oza na telefone te bazoluka oya telefone te babi ezalaki mwana ata moso ovanda mna boye par jour ozota moso ba 4-5 bosere nenio papa osepela sans te mentir nzonzini na kini yaki fioti na travaille na producteur ebele alors nazalaki na bamarché ebele yango akuti madame nanga alobaka abi so na ta wana tozalaka na yo na bambongo yo osimbi peut-être ekokoka do otika mpe grand palais na kini mais ezalaki kaka siko nga mpenza en tout cas ezalaki par mois en tout cas so nasimbi mbongo wana na boulot na bacoup de fil te so nasimbi mbongo abe par mois nakoza meme ata na 4 film par mois mpo obeti pita 1000 balles ouais na travers la producteur epele pour major arrière mosusu aye kini boye tokosala même ta 5 films siko 5 films wana tozokoma filme nga na major na 5 films wana so ozwi neti po major azoka kaka mpona 1 mois so neti na film ozwi 200 5 films sikoyo bafilme nini oyo yokoma mpenza oyo bina esala bina engombi bina kosakana te nakoma ebele mais filme oyo tokobeta tolo keno emarka mpenza bato Moscovitch ok wana écriture na yo écriture nanga idée originale ya producteur mais l'écriture babi c'est beaucoup comment mettre en scène mais oui banali kokoma nakomi na bon ngai ezalaki en fait nazwaki confiance à baproducteur comment nazalaki boye baproducteur mosusu na travaillaki na bango namonai te téléphone kaka tellement kayebi écriture nanga na bafilme scénario mise en scène na fioti akobenga fioti mpo osala filme siri wana ezalaki mpona sala filme complet ti autant d'épisode en tout cas nayebi baproducteur atinata 5000 5000 balles location matériel paye ya baacteur kolia na bango montage na kati na parti nanga omoni sikoyo nakoyepa na yo nayebisi papa net vie de loin wana role boye role eza boye tourne nayebi montant vie de loin akozwa donc be bakache bato ya moto nango oui mais sikoyo ntango nasona vie de loin lere so sikoyo nakoyebisa vie de loin bon ponga mpe nalia bien vie de loin bon nayebi kozwaka 200 nayebi kede supposons salaire naye 200 mais tiwa motukanga otiosa 80 obini ya yango mapo na yo c'est bon nanote sa 80 wana siko fois 6 musala popesi bon tozalaki na bato oyo opesa no tranquille eza mpe témoignage oyo nakoloba mote janifai soki abenanga yango bapesaka nyonso sans hésitation nakopesa mza tout kaka na début soki ezalaka ndeni ezalaki ndeni producteur nde motu fo ayebisa o bato oyo ye asepeli ayebisanga bato oyo aye oyo ye asepeli mais sikoyo feti ngoma bino boza yo ozali nakutani nao nasepeli mpenza parce que Pululu atika biso que son âme repose en paix c'est moi no fina Pululu en complicité na bino yo ozalaka te ebanda lobama
Mais babna ofina ete. Zarani. Akomara le fundo, akomara le nendo toni. Bon. Il n'est plus là. Azal soit raté. Tokolo ba mabete. Il n'est plus là. Mais en grosso modo babna ofina ete. Babna ofina ete. OK. Alors, parce que so ngai na komi na film. So za un problème na producteur. Ils en ont gâté. Ils en ont gâté. Alors, c'est quoi batuni yo okutaka na toloba na monde ya nzonzingi batuni yo okutaka. En tout cas, presque tout le monde est à série na biso. Papier Johnny, Daddy Dikamba. Ah, ça tibela on a tongo. Et pas major, ba tête. Ezalaka papa Tsakala na Daddy ba tête. Dikamba. Donc ba au travailler ba ngona nga scolaire na yé na zui tête. L'air na yé na zui tête. Ah. Ça tu la tête. OK. C'est quoi le major de travail c'est quoi trop. Donc toi le premier producteur il y a Nzonzing eza major. Ah bon? Pour major a comment il so major a oya ngana besoin na aéroport. Aïe bien. Au tchap na car, a tchap car na mai. Au benga ngapinda ngana grand frère na ye. Toke timatade. Ah, oya ye mo père toke de tiboma. Mais est-ce que ton bino boss travailler Nzonzing wana? Sikoyo normalement au sentir que Nzonzing ngo pesa koleka ba salaire de Kinshasa koleka ba maboke modosa na Congo. Yakini ya Congo kuto ya Congo bonofuta na mote. Hapa Nzonzing. Hapa Nzonzing. Donc on est beaucoup que il y a la TV. Et foot combien? Tout le monde fait timbo il y a TV. Donc fait timbo TV. Il y a TV. Il y a matolo. Donc si ko biso da ki ko na tito. Net on les gars groupe. Pour na groupe ça souci na sala pièce mo pe beta souci plus. Baboma ça souci na sukabo. Mama chako kutu ba mona likama en réalité ba keti kota mama chako ba buki ba porte le pan. Tout ça là donc les films on a pu pesaki. Sikoyo ngana tito zaki so to début to ke répétition to ke no beta matolo. Tamboli to sengi ay to yeba. Après rep boluki place mo buiba sumbi bo le ba kamundele titi da to kabwale. Na autre na maboko to kabwale. Wakela. Donc en fait il y a TV. En tout cas c'est la mode. Moi peut ça la fier ndenge lelo yo Nzonzing bimisa bato. Ndenge lobo bimisa bato na Nzonzing. Et ça vous bien fier. Très fier. Mais est-ce que bato ba za reconnaissant? Reconnaissance na ndenge non sur lelo tamsu na bima sur tamsu na parce que pour lutter pas pour sur no chamu tutel. La pire expression pour l'ingé on devait tout finir. Finir. Go ba pekino ala mincho azate ala mincho. Mais ngaya pas tout que pas na ba. Yo parce que ba toi na tout na au moins retour pesa. Parce que c'est le moment ba sincère tout. Bon, ils avaient peut-être important de façon que c'est la sincère hein. C'est important parce que tout le monde s'est débrouillé hein. Oh il y a une bonne on a salé ici hein. Pour que c'est la sincère point. La sincère est quand nous allons que non au pelé na book. Tant que une bonne ba ya ngom. Soit ta ni ba ya book. Que o exiger sincère pas mutu ah ngam tia kio en tout cas non. Si on dit au bébé quand Nzonzing yo beba l'air écoute na YouTube. L'air makama ba CD si, cassette si. Comme na makama ba YouTube de bébé. Bana boyima kisi na Nzonzing. Et question na kisi na Nzonzing tout cas. Parce que bien ou bien. Mais du solo boye bien quand même. Na yoka. Maintenant pour voir que bambasu banini bana ba na makambo. Au fait, mon mbasu Mbasu est un phénomène moko sans un problème na moto. Il y a beaucoup de mbasu. Très bien. Sans un problème na moto. Pour mbasu ce qui est
kena o makasi loba ke frula ki yoka frule mais so mbatso ele yo makasi ti oya kufa on a problème siko je me pose cette question souvent mutabimi bako ke ngambaso bon ngamo pe na mitu bako ke ngambaso poza la nini non mais là-bas groupe quelque part quand même oui qui franchement nayoka parce que là yamba ndeko moi aussi Maxi Bondo na pesi mbote bele voilà Maxi tunayamba Maxi aloba pena que non en tout cas na nzonzi ngwana ba lele na ba lesbienne danger mibali ba pelula danger aloba yamba bon wani engagé kai parce que yo du temps parce que yo zangi d'être irresponsable na makambo on doit gérer on na tango na biso en tout cas na tango na biso na ba Jani na ba Maxi na ba Sami Mokili na ba apo na makambo wana ya en tout cas ya kilele ya kinini soki ezalaka ya kobombana soki ezalaka mais kobima ya makambo wana lelo keno e obima keno ki lele ezalaka ki nini ezalaka en tout cas e obima siko ok voilà alors faites vous demander la zio boye na limite meka to solo na biso na to le la vie biso wa to solo na biso ok na poto ndini bon on a poto na kana regroupement familial la salaka madame ah bon ouais en fait madame na za na poto déjà na poto après deux linga mais naye nalbina bon ngana obala obala ngayo lakini ngana sérieux ngana obala yo na obala oh mais ngabe bon est-ce que bon on a bon ok je t'apose à mon canard je t'envoie le billet ouais Kinshasa quand on a un tournage 50 natindi 100 natindi 50 natindi woti na bona poto ouais ah fioti ya so femme na zama na tuna na zolo ba mona media ouais bon ba na media est-ce que na marché mo voilà maman na stratégie ouais maître ouais eh naotinda naotinde mais na en fait bato belé ba bon ba loba na bango ne ba lobaka ngana ye madame na ngasaba te atanga lele poto madame na matanga donc tu vois que fils ba bien c'est na poto moi simplement c'est na poto bon moi c'est na bien c'est ngana poto parce que moi c'est ngana na mukanda ati mukanda voilà par rapport à ba démarche ati mukanda par l'entremise à ba grand frère na été muto edanga na ba démarche c'est son grand frère parce que tu as des films encore si on a tindi mbongo bon ça c'est mbongo ekoki na tena mbongo abiye ekoki tu viens yaka na valise na yo si on let olingene wana atika siko contact et pas na bango amona ngingi na ko mo fréquenter siko pe para bango ngani to so phone ti ayi donc ko ya ko kitane ki pesa ki surprise para bango ayi to monani à une semaine, à 4 jours à Zonga. Et là, on a dit que na salaka parti pandé ma rappel en France. Bati kala na mbongo nga 300 $. Et par surprise, ba benganga fit les 4 place. Les autres 300 $. On a mobi na ki. Agence Moulay na kimbangiste kana sayo. To kinana hi. Tina kimbangiste. Aritri mbuwa. Na ipse muni mbuwa. Na wakangal pango parapi. Na ocha $100 na fati. Na papi. Et na enveloppe plutôt. Oh, ya solo ngad wa. Wakangal pango. Soza d'accord, je le fais. Oh, yu kaka. Na ke pale. Ongala futi la yulo. Na ke lembe pa père. Père la salilenga. Il a baissé les trucs et ça chez lui.
Oh mais siko bilamba ni aussi na kabinga abi naza na posa bilamba okabite. Pas nous autres mal pas. Sur la famille. Les amis là comment ça mis à la hâte, bana so bito bakaza masangande ezala kaka. Attendez pas. Azongi. Bah, il t'a même à ta bagarre et comme officiel. Ah, grand bango merci que tu comme sur famille comme tu comme sur la merci que bon moi voici dans la gaille mon papa il faut ya. Ah, so ko linga wa bwa ngunda le nga kwa ngunda. Pona grand frère bango za laike na ya bo manevre réussi. Na petit grand frère bango démarche pour ça. Oh écoute qu'il n'a pas non. Oh non, démarche ça, on est comme ça. Bah les comment familial les aura tant, on est bani. On a ça qui grand frère en plus ça. On a na oya poto ce qui n'a bali coutumé awa. Na pesi le on matu. Oh, yo ba logique les qui na logique en Pas tu vois ba démarche ya regroupement familial. Ndina solo pena mama mwana mwana botaki lakini epsi faut pesa mwana nakela mwana compliqué ngati parce que c'est moi qui prenais soin de ma fille dès bas âge na bipo na boyi kita una okende et koma ke no mbongo tina mwana pona ngate so na zana ye faut ena ngape za kimia monza medaya sala kama kamuna yeso likamweza avant normal. Bah, quand c'est pas une candale avec ma familiale, papa, ça n'a pas tardé. Hein. Ça n'a pas tardé. Donc, on a eu pour l'ambassade de Suède, ça a 2 ans. Papa, ça m'a donné 2 ans. On a mis qu'il est dans le mois de septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, on a joué dans la salle de mariage religieux. La Suède. On a cascade, puis on a cascade. C'est le mariage religieux. On a eu ça quand même. On a kobota, on a eu moins. Ce qui a tué pété comme ça. Il y a des années de l'eau. Donc, il m'a dit. Madongo. Zoa tu comme moi, c'est ça comme moi. Na mikana na ye. Oh, yo bete bakuna zelo. Madongoma, na pesi pembote. Madongoma. Pesi bote. Mama bana. Respect. Ye wana kaka. En tout cas. Malgré ce biso dia batu ezalaki. Okima, bon ça va. Na ba pesa nga inane 5 mois. Na bi fi kaka so andi tabozo ebate ke non na bukanda. Na kena na bukanda. Non mais soit pesa comme parce que ebele bakenda bakima. Bon, on a évité et logo nini ba mona ki pour bakima parce que ndé na eka madame nanga souvent na ebisi que vraiment ce qui peut na zande na zabui c'est grâce à toi tiens motema na yo na évité son de décevoir bien jour au sein de ma bête bon on ensemble ma bête pour discussion ça na raté na libala ni usuma kama ça na raté mais qu'un jour dans le bac nous je te laisse avec les enfants. Tu vois ce que ça fait. Nous avons quand même aidé à venir, mais nous avons tout nanga et vous allez m'arrêter. Ok, vous artistes. Vous avez mis tout dans mon photo tout na yo et ça. Tu yoga avec gaga. Relation on a oublié membre. Vous avez une bonne relation tout. Libaya. Oui, les mamans. T'es en bonne relation. C'est ça. Tous en bonne relation, mais sauf que moi, je suis comme qui salimaka. Il y a un comme un peu d'avoir réticence. Il est cas déjà. Il est cas, on est dans les passés. Ah, donc, tu peux retourner à ma camarade. Alors, effectivement, tu les grands c'est quoi on connaît tout le monde a filmé il y a groupe
Pour un poto père apparemment bande wasala va filmer à Paris, à Belgique. Ça va filmer mais et le monde a raté. Ba benga ka yote au boya na yote Belgique la France. Na voiture ya la. Parce que y a raté pour. Laisse faire ça film. Parce que c'est raté. Ba benga ka comme. Mais ba benga ngandeni passer na musika. Et là ça et seulement ce que ça vite fait. Ou benga il faut na programmer pour na ya parce que na salaka. Je travaille, je suis engagé. D'ailleurs, quand il y a un gars qui est yeboui, na sengi permission. Yoza muto yo komaka. Tango monaka ça dit Michel Obini Bosali parce que Michel Bosali le so tali bien et faut tu vas te lever, faut tu vas te lever mikili hein. Pour na éviter mystique ni ngoza na Kinshasa wana ne tu na Kinshasa mystique ngo yo mala poto. Tata na binote ma binote. Ya éviter mystique. Donc tu na mutaye ndeka yela. Ndeka yela. Sikoyo tango tala sikoyo ba biloko bandeko baleki na biloko ça lelo na niveau kini omona monde omona ke bazolanda ba ligne na bino to ça dit ba évoluer to bazolanda ka ba ligne na bino to baza ko tourner rond place wana bon nazo ko apprécier ba scénario scénario est mis en scène nazo ko apprécier yango ça dépend parce que pour le moment na kini toi na deux tendances ka kezo ça boulot toi na belle vie toi na sida deux tendances wana en tout cas à part la polémique na bango toujours dans la net l'écriture na boza bien écriture les a bien j'ai ya acteur les a bien à part la polémique na bango on est engagé bango mais parce que tant que déjà na poto bazo talama c'est que quelque part bazo ça musala bien bazo ça musala bien quelque part ngana je souligne ça à part la polémique na bango mais tellement le quoi bazo talama na poto c'est que l'écriture na bango ngai en tout cas et comme na mutalanda la théâtre na madame nanga ngaso na uti boulot na ina chi na ta l'info madame nanga so nga na TV il y a du téléphone na ye soit dans ordinateur na ti ba théâtre ni à théâtre quand on est là comme moi papa tala na côté tala na so pe na du temps na landi ti na landi épisode mobimba mais que na banda premier épisode tina suka en tout cas il a passé mais est-ce que ba consulter un peu bino moko parce que ba écriture na yo est-ce que va consulter un peu non fait tu bête là non mo rien mutako ko leti petit nanga mo metteur en scène nanga ya groupe nanga sénateur Gédéon na PC Moté elle mo na musika avie et le que semble un peu difficile OK ça va OK pesanga au tourner quand on a tourné tel jour OK week-end on a salaté le quoi week-end on a salaté na ozo attend siko samedi dimanche na préparé papa na komeli na WhatsApp tinde yé kaka que batu mususu nde za komeli en tout cas par là pour qu'on a sollicité. OK. Alors sauf que so ne na kini neki voyage mo na salaka tout que na Belgique na PCID albina ya fait comment yo moko na komi titi a PC acteur na pena cheba acteur a futi ba oye na Paris awa oye kokuta somo na likambo nene ko edibino ba artiste Jennifer aza moko ya mutu vraiment yo ebaki particulièrement oye bien penza très bien ozo ta ça dit oye bi qualité ya mutu akei quoi parce que betam soazo baté mutu amaza ndenge nini et artistiquement yo yebi vraiment mutu atiki biso ya ndenge nini alors makambo eleki yo auto père de Jennifer pour nous au monde pose le banc la brune Jani mon passe à la vidéo tala abuna benga ninga déjà na baba po ba utaka sonde ni na eba na ebi na makambo ye Jani ebisanga et après
la nani Jani azonga disbo. Alors pour yo makambo nyoso yo. En résumé ko lobani. Oyebi bolingo abatu. Boko mata na bino, boko kita na bino. Bolingo abatu. Bango mi bale makambo. Bolingo abatu en tout cas. Eza neti mboa te. Omoni mukua. Mboa moni mukua. So bo déplacer mukua wana ta oyati. C'est quand on pose mukua wana. Alors, tango bango ba vivre ba yebani. Ba yebani attraction ni nezaki entre bango. Ba yebani. Soki makambo mabe ezaki na kati wana ya bango, ça n'engage que bango. Ça n'engage que bango. Ngapi nati ba makambo ekwei ndenge solo ba manango nazomona eloko na lobate. Nga soki na ye madanga parce que Jani a kofi. Remarquez que ba deux mingi soit ils na kini basali matanga awa nazala raté. Nazala raté. Et je suis cotisation tindika ka musika. Mais ya Jani même à ta madame n'a pas baki. Il faut aucun. Il faut aucun. Yamana. Parce que pour n'avoir pas qui coup de foudre. Donc il m'a dit n'était mon sur la WhatsApp, t'étais le côté à part la vidéo moko wa côté qui hôpital. Là c'est le rabimaka. Tu continues sur la canne la comédie tout ce qu'on manie. Ba makambo oyo ba boaki bilamba na ye bani en tout cas natikala kotiata commentaire mon côté natikala koloba pe loko mon côté parce que na moneka ke no bolingo abatu moi okotati moi na côté ati parce que so côté e ko bota polémique natikala okotati mais nazoyoka soki za bongo za rapasi na motema parce que donc plus grave, plus loin, moi si Nandaku aboti azuize me mobali mususu aboti moi na mususu parce que moi na maza yebi tout ça na yoka ngo pe na yoka yango te oya mwana siko da yoka ngo kande na yebo papi gen kana websa yo nga makama polémique intéressant ngati petit na bino kuna kutu asundoli mwasi mo boye etali ngate nazana ba petit na nga ona bengaka na pesa conseil pesa na bengi to pesa conseil ngana madame na to pesa conseil madame na ngapa ebisi soto yoke su na likambo yeba ke obano benga su yana yote osola su na yango mate wa ba petit na nga obalia quel que soit ma B et ali au moins si biso mutu batira be basi biso mutu obo donc malgré ozobo o batele kaka ne balwa li bale anzela nzube to so ngape na madame na to so na to so li titi mutu babo beti une semaine cara mais là na ozonga sima maman so moninga na be pardonne-moi et so ngape na mono kina mabe je te pardonne to so sabia sanda o moninga so boso o moninga langa so lingala so boso solola mutu mso akatani bo discuter na pale na ngeza ndengwa to ko za liso na biso to beta to zo seka o mona bana ba bina chambre bo so na ni to beta biso ba solo c'est bana ba bana kimia do ba linga kimia papa na maman so ba na salon na chambre so biso na maman moto na salon ba na chambre moto on s'occuper la vidéo ko ba iriga netwa mikela iriga pour 20h peut-être ba matin donc place sur votre bazar attaque de et si tout bien ça là parce que place au tien makolo so zo ko sérieux bo fanda
mais soki peut-être na sima ya nini ozana na likambo musu na sima là ekomi makambo mususu soki oyaki na epa ya moto wana mpo ozwaka mokanda osuta ye alors de préférence osala yango otiana mwana na mokili te ebo so otie mwana na mokili ali yo ozwi okimi mwana wana omoni te kelo quelque part akoni okoma bakomédie bazoloba parce que tension eza makasi tension eza makasi parce que mokonjana akufaki moi j'étais là présent je crois baimage namonaki bino na butu image ya liboso bamona ezali baimage oyo ngai nasalakisaki alors nde bazolobaki soki labuna meki kotia makoni kuna akozwa mangituka yebi te mpo na yo ekoleka ndenge akozwa frappe mpo na yo sikoyo ekoleka ndenge selon yo. Bon, tellement qu'elle est accusée. Tellement elle est accusée. On a mon sincère. Qui va bêter, c'est quoi? Sincère, petit gars, il pas ban na kati. Pour ban on a pas la choqué. C'est pour ça que je vais matanga maman matanga maman bobeti maman na bango. Bo blesser bango sous na kati doublement. Matikaye ou bien ngapo na aye afani la azola papa ba na ye sanga bozo kipete kipe na milo ke boke sime na to bobeta ye. Onanga. Est-ce que avoir accompagné puis corps de Kinshasa? Pour tension des alliés. Tension des alliés, ndenge makambo ngo ekendeli mpona nga na conseil yake te nde tension ezali bo nde tension eza nde meme ata na niveau ya famille kuna baoloba en tout cas mpona nga ke te soki peut-être osala voyage mosusu akei aketa la place bakundaki ye mpona bana la omoi ke accompagne corps anto omoni na poto ekoleka mpe bato bayokani mpe basimbi ye mpe te me lakini baobetama lakini bakobeta ye parce lakini awa so mbila abe aprotege moto apusaka pembeni te me lakini meme ata bolobi polise yango eya esalema. Ok. Alors, moi 2-3 jours passés à tout le monde en vidéo, mon co ils ont collègue. Dans cette vidéo, mon a qui n'a malé que je crois que bandeko ba mon déjà. Ma photo ya Libala Gianni Faina Sylvie Molicho. Ba comédien sur le comment ba ko kende na ba mimi la brune ambassade ba yambaye. Mais tu as dit que l'ambassade de mon nom est. Faut que je me ba. Il faut dépendre de la bateau où on va bandi la démarche na bango. Bango ba yebi le pourquoi ba memaki. Bateau ba mimi, bango ba yebi ndeni ba s'arranger. Na ebité. Parce que bango ba mimi. Tu peux le bali. Non parce que oui, bah parce que ça est veuve, il y a Gianni Faye. Barobi mais il y a Zagi veuve en fait ça veuve à Gianni Faye parce que na Gianni ndio azasuite pour bazana Gianni maboti mwana mususu. On est place scolaire ba tezo mata disusu. Équation. Tout est dans la logique à l'écart. La veuve c'est qui? Nani bako benga veuve. Nitinga bala officiellement. Son akufi. Moi c'est la veuve. Soki ngam na kufi. Et soki moi c'est la kufi na veuve. Alors veuve aza mutu babali officiellement. C'est toute logique à l'écart. Donc baza na raison côté là. Nde ba pesi ba bina veuve. Te ndenge bato ba bakana veuve za moi si oba na Kinshasa.
On a pas acte à mariage allés. Mais oui, mais c'est cool. Ah, ma camarade peut être mystique. Ça compliqué. Ma camarade peut être compliqué. Parce que au lobby peut que là, il n'est pas fan de la hité. Mais Baba qui mais si quand on le bali les soucis de mariage. Oui, et ma camarade soucis de mariage. Ah là 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 là. Au moins c'est complexe ma camarade au bout de la polémique. C'est mon place ma camarade au bout de la polémique à moi. Ah oui. Et moi là, dans tout ça, il faut tourner la langue 7 fois. Avant ou pas. Et sinon. Sinon, on va au bois comme ça sur ta carte. Comment quitter ce Ah oui. Voilà. Faites moi, tout le monde dans son je crois que tu as un plaisir, ma casse, tu as alors, message nous relancé par surtout ma fanatique. Il y a Fioti Ngoma, Bato Baningaga, Omingi, et tout d'un coup, on a reçu Fioti Ngoma, au bout de sa journée. Bon, na ba fanatique nyoso balinga Fioti Ngoma. Ba comprendre nga nazali. Libale za malamu. Libale, il bien. Libale là bien. Libale là bien. Libale là bien so bozo kala bien la mutu. Ouais. Libale là bien. Donc nazali théâtre comme plus na deuxième position, ceux qui n'ont occasion ça là, nazali so na occasion te naza focaliser mingi na boulot. Focaliser na boulot na ngai. Oyo ils ont pesa peut-être mingi koleka oyo théâtre tinga opesa ngai. Bana bazali funa zo soya bana. Madame Nangazali, il faut na aider et pas aider nga pour tout ça faut na biso bien. Mais na ba fan nanga linga ba mingi. Na merci vous prie en tout cas pour ça les déplacements moula yo kutalanga malgré tout ça moi ba ni temps. Na remercie pour la opportunité aujourd'hui pour na tout ça là moi interview. Na PCP Teddy Mola. À quoi ça sert? Ya yebi penda donga ya tipale yebi na mer mado alo à Stockholm les la bengi ngapo biso na Stockholm tozali 5 heures de temps. Wow. Les la bengi ngana epsela abi ya fiti nazoya Teddy Mola soldat pico. Soldat. Félicitations. Aye penda be akomi pale na kina na gare to komi pale. Là, il a parlé, il a dit na PCP Maître Marius, place Naza, on a les numéros. Il y a des gens qui ont les sano, d'autres badini, les sano, les pas bibende, si tu es naïe, aïe, poto, tu es moutana. PCP, tous les artistes, na Paris, na Belgique, place nous artistes, les collègues na boulot, PCP nous a monté à trop. Madame Nangai, Madongoma, je t'embrasse beaucoup, maman Bana, na PCP Bana Nangai quand même. C'est obligé. Enoch, na PCP Mote Mingi Luzayadio, Pramedi Banzuzi, Deborah Banzuzi, Promedi Poba, na PCP Mote, Christopher Ngoma, Yayo Yangoyo, Monantuka Nangai, Arongoma. Ok. Monantuka. Azo le papa, azo qui a 10 ans, mais azo pisaka maman papa ya mukoni. Elle est là fort. Tanzi. Voilà. Na pesi la famille na ngabo na Kinshasa famille Ngoma. Na pesi famille madame Nangai, famille Mbonga la pesi ba Mbote. Na pesi communauté congolaise na biso ya été bourse CVG, ba Mbote ya trop. On est ensemble. Tout ça c'est biso mais jour on a on va tout benga ba comédie bande o le kaba sala moi ba ni yo le kete pon na koga yo le ko le kate na choc. OK. Merci beaucoup. En fait na ngai dikamba jene ya matanga jani ba benga nga patraki jour nango
nazalaki na boulot te madame mpe azali na boulot te oyo biso mbale toza na boulot te todeside keno tokesa bacourse tobimi toza na kati ya magasin oka telefone esoni na bapo prince lwamba alo ya fioti makambo ezoleka kuna nga nini lisusu janifa yakufi ngabi prestika bablage wana madame na otuni ngoma nini ngabi bato tikala bon prince lobana eza ndeni nakotisi kola Facebook na bacourse tosa bacourse na biloko nga nakendelaki nazoyeba lisusu te alors eloko ka un jour conseil na bapesa nous sommes des artistes tozwaka matanga au sérieux ntango moto akufi c'est pas le moment ça va blague eloko constat mosusu nasalaki malgré toya na poto ma matanga wana ezalaki ya biso baartiste tokoka obima mpena 6 heures enfin mais ma grande surprise samedi wana tokokoma ba 4 heures tout le monde akomokeke ezalaki samedi peut-être dimanche mingi mpe wasala tokokoma mpenza mpe bato suka otolakisa nga mona komi moto soki ezalaka président mimi te ngai baplace akoyolaka te parce que tala place matanga ezalaki master awa azalaki na boulot c'était prévu ye kati nalali pa président mimi aye asiti boulot aye palais aye kozwanga kuna nzela nayebi te donc soki président mimi azalaka mpe te nenga atelengana wana mpenza peti na nga mpenza minute leki na nga mpenza yewa limta zwi ngai yango batoyela bampale mais na organisation mpo nini yo okoti te normalement c'est vrai que yo oza mosika mais normalement nde oyaki boifai mpe kango okota okoti te mpo yo moboyi makambo na yoka bato baza organisation bato ya miniature ochanga na mini ya mina batiengaki pardon na bajamo olai na badevose donc en fait babiloko yango mpe nakokeka kozala te parce que shoko ngai bon ngesanga mpasi makasi esanga donc esanga mpasi makasi parce que au fait omoni jani eza sikoyo tobetaka sikoyo baaccessoire omoni jani so natie tournage 8 heures jani c'était 30 ye ponctuel akoya mpe do afanini tokobozela baacteur mosusu soki paningi asala déplacement ya ngoma nabeta na mwa tourmo lokwa nano bato baye te nabeta na mwa tourmo nazoya soki alobi nao 1 heure de temps abeti mpe 1 heure de temps aye absolument ya ngoma salanga rapide ko salanga rapide nana kopi mo boye tala nano moto ndenge wana okolibere avant te poani soki alobi nanga keno ya ngoma nana problème katanga parti nanga nayebi ka ositisa bolo neti na suka bolo na ebandi te pia fidèle na poste mais sikoyo natikali komona place jana soigné te natikali place asetilai na motu te nini te mais sikoyo ntango ndozwa problème wana est ce que bandi mpe kobenga ye peut-être bosola baproblème wana zai nango omoni nga naza na habitude moko amoki na vivre na motu boye nayebi ke aoyoka nga ke na telefone parce que na téléphone mutu musu akosasamblaka ayoki ozomona nga aza na Paris te bango bazala na Paris ntango naomona na bilili naomona na bonne santé eviva nayebi ke voyage anga liboso na ya Paris
le na epo to kwa na ngali boso na koma ati na pale na bango pale mle bazalaka côté mona ne psuki lani na lani na ba na za koma jise mona mtamemanga na pale na kuta bango wash na ngali boso na ya nazo kaka bapesi ya fai ba conseil boy ayo kite bon ya wana bai na ibandi libala ya mutu bolingo ya mutu bakota kate ye mo ayebi babana wela nini abana uzonga po nini ye mo ayebeka mais pas kaka parce que na mutu ezo banga ke non merci beaucoup Fitingo. Bon voyage. Bon voyage. En tout cas, nabi dobe botika. Otu na lelia motro. Tangi kombo leki langa. Utangi do pesa parcours. Na muli pina ke no to ibadi bi. Si. Na sima na bino ngala. Na sima na biso. Tambo sa pe chop pas sans na comme on est na lukui la wa. Et puis tout le monde va Freddy monde va même dans le pâté. Est-ce que na kosi? Kosi te. Na ba Jacques na ba Gervais. Ba Gervais. Ba Davo. Ba Davo, ba to basala calibre 12. Calibre 12. Voilà, merci na bandeko pour la division, je crois que Yazali moi nandaku. Azapi na ndobiso na yendaku. Na leli wo kala papi gen nzoka. Nzoni moi nandaku. Moi nandaku. Tina tala go boye. Otala na ba na mkubwa na Tito Pika pa ya Faski. Faski Fayete. Voilà, donc bandeko la division, merci Nabino, merci bon partager. Na sengi lisusu. Na oluka partenaire wa songelanga billet na accompagner corps à Janify. Na besoin na kende. Moite. Mutamutea malamu gaga sombelanga pe billet. Moite. Et aux amalamu mingi. En tout cas, merci Nabino et merci aussi Nabino. Voilà. On s'est préparé jour musu sur lui que non. On a Suède. Je suis ça va bien. Parce que c'est Suède. Oh, tu as rappelé que et ça va bien. Non, c'est vraiment casse. Yaka. T'es maintenant ya. Yaka. Non ya. So au monde a disponibilité au bina non. Ya fiot. Est-ce qu'on va ça tanda mutena futa billet. T'es na yo côté na souplicité ya tongo na. Na osaka. Ouais. T'es na ça soba kukiza wana. Ça lipe. T'es na ya. En tout cas, merci beaucoup. C'est un témoignage à bien. Tout a été dit mot là. Si. Na ile abete na biso. Abete na bidon ba mbino wana oyo quoi. Danger. Côté na ba nyeki ba mbela ki ba so. Voilà. En tout cas, merci. Allez. Allez. Bye bye. Salama te to mona ngokala. Lelo to na kata Genève événement munene o bazangi. Eza concert privé. En tout cas, félicitations. Merci Bonazina comme Poloso. Elle était toujours amoureuse de son mari. Mais son mari c'est qui? C'est Papa Wemba Levé Mayasi, père son âme. Nakomi kolota nalelaka nabanzaka mawa avalopindi tour d'Europe nalobi kanda te zuwa te eske nafiki moto la dimvula Mère Katinseka yoka yokela ngai Maria Rosa salisa ngai dina kokondo pamba monie nakovanda ngai moko na ndako ya ndele mama nalembie zonga tozongana nabanzaki kozonga nabanzaka kozonga mama potopesanaki lakanga na yo ezalaki ya diete bibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie
moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sans foutre makambo na bango bawadie na baloba na bango kozalaka mwana mama yo na kopo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda Adonai Lukulu, Oton Lukulu, Edo Kaungu na Genève, Yoka. Kandate suate, moto na moto akipe makambo na ye. Chris Apera de Switzerland, eske na fini? Maluta mfumu nsuka na Suisse, Zeferino Veta na Toronto. J'ai tout l'offre d'identité à Genève. Batoukwani Niajon, Maruski Fuma à Genève. Romain Mokia disait Genève. Yokela ngai Maria Rosa salisa ngai dina kokondo pamba monie nakovanda ngai moko na ndako ya ndele mama nalembie zonga zonga tozongana Kimbu Star numéro 10 nabanzaki kozonga nabanzaka kozonga mama potopesanaki nakanga na yo ezalaki adie te obibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sans foutre